HHH. Les Arabes. Mokombe. Apominini. Kanchenini. Il n'est pas pour la Siloé. La Siloé, c'était bon secret. Anasi, pour gagner notre vie. Notre vie, c'est bien dans sa taille qu'on ne trouvera jamais. Dans la vie de Kinshasa, qu'on est de qualité. Des qualités civiques, des qualités d'éducation, des qualités restriction pour les enfants. Des qualités civiques, des qualités d'éducation, des qualités restriction pour les enfants. Bon, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Voilà, très chers fidèles et abonnés de Vérité Universelle TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbozoland de la Bisso partout dans le monde entier. Et Zanga Yuabino parfaite blindo la poupée noire de la presse. Merci parce que Bozalaka toujours un peu na Kolanda. Émission na bino à la découverte sur l'autre sali de santé na commune ya Makala, Koluka orphelinat na kombo ya Siloé tu ba neni ba vivaka. Orphelinat ya Siloé eza na commune ya Makala avenue Ben quartier Mikase. Donc ce qu'on a na Victoire, tous les 24 communes. So monique aux la Victoire, référence aux Okaka, bisi ya Malouvanga, bisi eke na Malouvanga, au koma kutu Malouvanga, to bika bakitu na veni Iben, ndea okota na Iben, ozo directement, au mona mbama ko ba komi, orphelinat Siloé, tu es vraiment total, ndenge nini ba vivaka, na ese bine émission à la découverte, oza apona ba réalité, ozo le kana monde entier, bino le longo tuna bino ba na poto, to découvrir ndeni ba vivaka, ndeni ba responsable ya orphelinat oyo ba zwaka pona boko la bana oyo eza vraiment malamu mi ya découvrir ngona bino ba o ba kolanda ngo oyo ko se sentir touché na ndenge ba vivaka monongo non eza bien eza la bien au contacter ba on a numéro ba opesa et au sala bango vraiment bien ma casse na profiter ko pesa mbote na boss de boss maître jaune babi maître jaune sima o boss ya motema malam boss atika raté bato ba souffrir pourquoi pas son cœur maman Micheline babi mère boss quant à moi parfaite blinde de la poupée noire de la poste to kende longo pona to découvrir. Bonjour madame. Bonjour. Kombo nani? Maman Gisèle. Maman Gisèle na sepe min komona yo lelo to ça qui découverte na descente na orphelinat na bino, j'espère que vous avez surpris. Vous avez été, bon, mon encadre directement dans le côté dans le loba mais et vous avez vraiment surpris. Tout le monde ba ndenge nini bo vivaka na bana o eza vraiment très important. Question nanga el bosso eza kenenga na tuna idée oyo. Ozwa ngondeni. Bon, idée oyo papa Frank aza orphelin de père et de mère. Yango amona ki asunga bandeko na epé orphelin. Yango asalaki yango mpona kosunga kobikisa pe milima baninga na ye orphelin pour un jour bazala utile na société. Bon toza vraiment na soutien te to viva kaka na poche ya papa Frank ye na befort na emo kaka ndenga debuya kaka nde ya bokola bana batamite mama o nzamba osimba bango wala mpona soutenir biso mais toza na soutien libanda te. Toza na Iben numéro 9 na commune ya Makala. Na lupango tofani tozo louer lupango ba $250. Na otala na boko la bango. Na ide na kaka bango. Na sokipa na bango. Ba pe na ba mama o bazali basokola bilamba. Mama balambaka. Ngani naza papa après papa Frank ngai na sima na ye. Qui azate akoyede na makambo mike na otala bana beaucoup na bango kozwa pe baswe na bango po toza pe na bana basi ba jeune fille badada bakola c'est ka maman fazala wana on a otala kozwa vraiment soin na bango vraiment. Après papa Franck on peut dire yoza moi si et papa Franck voilà côté la vraiment mutema malamu ya boy
et soki ka na papa te et en faire te na maman. Kota na maman ya boye a s'exposer na ye donc andimi azo charge au mobile na zanango ye pas à na place ya bana ba orphelin ba c'est beleti je vous dis ba c'est beleti maman siko to ngato ye ba bosala ndenge nini po boboko la bana ngo bosala ndenge nini bozwa mbongo wapi apando bi batumsu ba yedaka betela biso non izala ndeni. Bon, neti na journée bo bandana mapa boke na fufu bana balala lobisu na tongo chaque jour ezaka nde na lobaki liboso ezaka ye mo papa Frank na poche na ye moko ndenge abimaka pe ba match kaka nde ezalaka azu moke wana yango pe bana ba vivre nango kana moyen wana to wana moyen mosusu te bofongola orphelinat na nini bofongoli yango na 2019. 2019. Ok. En 2019, vous fongoli orphelinat o bana tu bino ka bokinda luka bongo bolokota to bayela bino pe bana to bana bongo pe bayaka kaka. Bala mususu na commune de bata commune bayela biso bata social bayaka na bana. Ba mususu wana batu na biso bana nzela pona luka pe kosa même appel de fonds pona bana kaka. Nde bayela ba mususu bana pe balanda bango. Moi petit comme moi na bon nzela ezate ndi ba tozwa bango na moyen wana soko depuis 2019 l'autre comme en 2022 déjà peut arriver là bino ke bozui moi na moro boy ba parents ne balandi a bon bala msusu o ndeti tozwa na nzela to yebi bango te mais to sala ndeni so mona ye ava to tie na kati awa to kenda na commune affaires sociales tous documents basali documents pour eko arriver pe para na monani moi biso toza to moi likamoko ya mabe ezate ba moko to binga intervention commune to bisi ba documents so aza posa ozwa mwana ye to pesaka azumwana ndi to sala vraiment merci na batu ba olanda biso sengi pe lisungi na bino vraiment ka nde boyoki bala nde balobi toza pe na soutien te to sengi pa bino batamite ya malamu osunga biso orphelinat na biso centre d'hébergement et encadrement des faibles orphelinat Siloé eza na avenue Iben na commune ya Makala Maluvanga avenue Iben numéro 9 toza wana batamite ya malamu ya musika na pembeni boko sunga biso boyoki bino moko nde bana balobi ba numéro na biso pe zali wana 089 53 15 947 089 53 15 947 ya Vodacom eza 081 92 30 511 wana pesa M-Pesa batamite malamu peso mona boyo koya te ata na nzela M-Pesa okotindela biso na 081 92 30 511 na Airtel Man pesa ali 097 56 13 464 097 56 13 464 ba numéro na biso yango wana vraiment bosunga biso batamite ya malamu nzamba otika bino te ya opambola bino pona to bongisa avenir ya bana o polobi bazala utile na société vraiment que Dieu vous bénisse bye. Voilà, merci beaucoup. Bon, moni ba uti kopé sa numéro. Na bango ya ba MP, ça ya kati to le baka ba tabana ba pays étranger non. Muta malamu epé sa meni mututu na monde entier. Atoza na Kinshasa, otali image, otali mission vraiment collection o pambati. To kat ba kati na bango te montant ya kosunga non. Tu as 5000 francs, ozana 2000 francs. Oh moni e matio na mutema o ozana ngo. Tinda na M-Pesa, tinda na Orange Money, tinda na Airtel Money, ba numéro na bango ya wana ba pesi et ça la vraiment bien. Bato bana ba payer étranger pe bomoni bana nde baleli. Fin du mois, nzamba pambola ko na moi $100. Kata moi $20, tindela bana, ata 1%. Tindela bana et ça la moi bien. Yo petit kali na ndam. Soto sala ngo chaque fin du mois na obozui na yo salaire na yo. O kabola ngona bana oyo ezamala momi peu nzamba otika yo te.
Blenzamba otikote les frères millionnaires Blaise Matuidi international. Babi millionnaire ou aza million na monde entier millionnaire aka moko. Blaise Matuidi international vraiment kotika bano te papa. Tala bango linga bozuna muke ozwaka wana lingo kabula ngona bango ezala vraiment malamu mingi. Boss John babi boss amta malamu. Papa linga komona te muta souffrir. Papa bana bango yo ezala bio kabula ndamu na yo wana. O kabula na biso. Soto leli papa to na posa boy to zampia ka to za boy kando kabula ngona biso za la pebia okoma kabula ngota na 3 parties na bana o eza malamu mingi mama Micheline mama mutema bobote mama asungaka kotika bano bote kotala bango bote baza bana basi na bana mibali moi ba koli moi bilamba et ça la moi bien bana bakoma propre bilamba bana baola tenjulu ki blambe umeli talaka papa Franck mbongo allez ça soumane elamba eza moi passe ming babilo boko moko esokola elongité ezala moi bien bosela bango ata bakoli ata ya babilamba botindela bango ezala vraiment malamu mingi ezala vraiment malamu mingi donc quand ne bomoni bana bayembi banzembo basengi balisungi wana botala ngo kate le kabino loka mpepe non botala ngo pasi wana bo important on a cœur bota bango na place ya bana bino bana TVT courez ezali mais bana TV zate est-ce que yo linga bana batala TVT non linga bana baboka na vie ya passe bana baboka na vie ya orphelinat bazala même maka na bana yo bana bazaki na ba papa bazaki na ba mama ezaka circonstance mambe koma kana ba vie ya omoni bana lelo ba se retrouver na orphelinat bana lelo ba se retrouver sans papa bana lelo ba se retrouver sans maman ezala bien bo aider bango vraiment bo aider bango ezala vraiment bien makasi ezana en place au bunga te oza tous les ezana ba communion sur ya Kinshasa référence ezaka victoire so comme kana victoire ozui malu vanga babisi ya malu vanga do makala le destin malu vanga babisi on kutu soko mika wana ya vraiment place au bunga te so zui malu vanga o koma kutu malu vanga te avenue Iben na makala avenue Iben kaka eza na commune na makala na quartier Mikasi so bika avenue Iben ba okitisa oyo moko inde pona bato balinga ba mona bango moko live adresse yangwana yomoko mata inde oye po ça bato musu ba ki orphelinat o te boye bango po bino mo boya pe bo découvrir ndenge bano bazo vivre vraiment na moni ke bo découvrir ngo déjà na ba image na biso ezala pena bien pe bo découvrir ngo en live vraiment mingi ya oloba vraiment ezate to komi na biso ya suka merci beaucoup na Igor Singh babi cameraman o apesanga toujours ba image très professionnel o azala toujours onanga autre temps on est pena pied à pied to ke découvrir azala toujours nanga pembe mo nanga atika ngate Igor Singh mobala pembe merci beaucoup na boss John Simao boss alinga vraiment te kotika biso te a soutenir biso chaque fois na ba transport na biso pendant que nous découvrir merci na les vrais millionnaires Blaise Matuidi babi millionnaire na monde entier aka moko Blaise Matuidi international famille Matuidi Mobimba ba merci na bino merci na papa mon papa chéri papa Jean Bilendo quant à moi parfaite Bilendo on se retrouve à la prochaine. Papa Blaise Matuidi biso a kasa siloé et belé pena a zoza ma biso pas on toza to foutela machine à laver zate écran congélateur à kits à table en lela groupe classe ya bana do a bena ba capé op ça imo papa Franck le Moussa moko et sur la longité singaka après na bino nit papa Blaise Matuidi baba na siloé baleli na komona pomper au liapé ba maman baza apé ba charge eza ebele makasi et c'est na binende maternité malamu bocha papa Franck bo to bon ça venir bana ho les arabi naibe mokombe apominini makala kanchenini nikas inde toko la siloé c'était bon sacré. De qualité, civile.
H. Silence. Absolu. Merci.